Social les habités à tel moment. Tout si maté. Yaya. Yebisangai. Tout ça l'ensemble, tout ça l'ironité. Bonne fête à Kaletara Boy. Moutoumso Roloba. Pour mon âme, une opinion. Mais conscience, ils ont interpellé Bissoké. Makambo est marché. Pour le que conscience, c'est ça. Tu vois ça ensemble. Et ça, le roi Moutoye na matanga. Oui, la main mise Bélo Kodzete. Moutoye na kunda main mise na. Quoi kunda main mbongo. Et ça, le roi na fête boé. Ma voisine va salir si fête yo tout le monde a pondu. Tu n'as pas quoi qu'on nous aux autres bêtes à ma colonne ma bourre et puis place sur bâtir le pont n'a pas ma. Après que ton quelque part. Ça m'a comme mon âge. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Eh. Vous avez distrait quoi? Vous avez sur la politique, vous avez fachi. Alors fachi pour sa famille. Fachi pour sa masse. Vous avez massa fachité. Vous avez ni na cousin moi ça ta politique. Vous avez no comme côté azata na cabinet pour le ministère azate. Ce que yebisanga yo meta enviaga mama politique. Comment kana mkoloni? Voilà. Oh ne ko tika ndeko fachi beta sur la politique. Pas lié mon politique. Vous ngana lié ngana politique na beta sur la politique. Vous ngana muta Fayulu ngana muta Félix. Fayulu so ya zuya yeba. Le bon film avec Fayulu. Félix il va biso beta ma bonne singana na ngolo ba clair na voter Félix. Est-ce que funga ça Félix ayo tikala ngamo na ndao ke pour voter ngazo mbo. Te? L'homme pris d'envoie le mal de loin. Zana batumsu bazuite. Bon tozoka ke biloko. Bon toki son. Non peut to côté ba mancete mais toki son ke so kiti pour ceux kiti bon. Pour les pénalités, bon, quand on fait toquer pénal, marcher, mais toujours par rapport à votre oiseau qui est défendu. Le gouvernement est en état de fait est-ce que aujourd'hui quoi non? Le Toyota, le monité. Mais au bout de ce temps, il y a des gens qui sont au Canada. Ils sont au ceux qui gouvernement s'est dit ma promettre battre. Mais il faut que toutefois vivre bien. Toutefois lire bien, toutefois recéter. Mais on dit que tous les gens qui c'est pour la bateau c'est que Makamboza moi le yenge. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Bon va faire ce point ngai crise eza makasi na mboka. Ba fait les kabiente. Ba va souffrir makasi. Ba va souffrir sale ezate. Ba salaire malonga ba futara biso ezate. Les fonctionnaires et l'État va foutre à monter. Donc, bilo est cher, foufou cher, masangu cher, makala cher. Donc, doit vivre en Angola en Zambie. Mais sans quoi, faites pas faites il est cabienté. L'homme pris d'envoie le mal de loin. On va faire tout le va le goûter. Yo mona président Mboka. A kosi biso ba poisson roya. Oya ki o. Ah. Biso to ebi ke batu ba ye bozui bilo ekiti. Papa. Soza para la mona li bumanzala te. Bo be bana mo anu nda upam. Alors moi li bumanzala te. Bon, tout so ba feti le ramier. Feti passe na passe. Passe na passe. Fati beto sima le kilo trop. Avec les misères ça léger. Pardon. Moi ba tout so ba c'était ba soso ye bilo yo nenu lo ba ye. Ah. So tama manda webele awa tasu mawa. Mawa. Kisha sasa boiti. Kisha ko na kufa. Qui ne sera boiti. Ils arrivent les 31 boy donc au sentiment nous se retrouver. Mais il y a les lots qui n'aiment ce douleur. Vous allez fêter dans la province. On a fêté dans la banque, c'est normal. Si vous êtes dans la capitale, vous devez souffrir. Congo c'est capitale. Puisque la capitale est si grande, c'est vraiment cette constitution, c'est capitale. Alors, tant que vous négligez la capitale au la province, vous êtes incapable. Cela veut dire Atikanaï. Hein? Cela veut dire Atikanaï puisque débiter dans le mais slogan ya bato IDP c'est les peuples d'abord. Président moi le bail que cette fois-ci les peuples d'abord. Mais on comprend qu'ils ont le les peuples d'abord à kufa kena makamuna hii. Yemo Tshisekedi wa Mulumba Etienne le père hein? À kufa kena makamuna hii. Pointi coin mototeo tolobe la vie. Kuna balobi nini? Kuna balobi nini?
Ah, balobi nini. Veut dire, tolobe la vie. Papi Gene. Papi Gene, tolobe la vie. Papi Gene, tolobe la vie. Mais hydrogène, nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene, tolobe la vie. Mystère Siatoli. Nazara moninga na yote. Nazara moninga noté. Papi Gene, tolobe la vie. Avec Adilo Dolé, c'est le jeu, c'est beau comme un 2 journées. Nazara moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois, prêtre. Washington, grand pays. Papi Gene, tolobe la vie. Papi Gene, tolobe la vie. Mbote papa. Oui, kombo nani? Tout à l'heure, tout ça. Kombo nanga Willy Kindoki. Unité centrale. Unité centrale, meilleur vœu. En tout cas, merci pareillement. Ah, papa, on va faire tout le va le goûter. Yo mona puis président Mboka. A kosi biso ba poisson roya. Oya ki o. Ah, biso to ebi ke batu ba ye bozui, elo ekiti. papa, soza para, palara mona li bumanzala te. Bobe bana mo anu nda upam. Alors moi le bumanzala te. Bon, tout ça va fêter les ramener. Fêti passe na passe. Passe na passe. Fati beto, sima le kilo tout. Avec les misates tata léger. Pardon. Moi ba tout ça ba c'était ba soso ye bilo yo nenu lo ba ye. Ah. So tama manda rebele a wata su mawa. Mawa. Kisha sazara boiti. Kisha ko kufa. Qui ne zara boiti? Ils arrivent à les 31 boy donc au senti nous se retrouver. Mais il y a les lots qui n'ont pas de douleur. Vous allez fêter dans la province. On a fêté dans la banque, c'est normal. Si vous êtes dans la capitale, vous allez souffrir. Congo c'est capitale. Plus la capitale, c'est quand même non, c'est vraiment la constitution, c'est capitale. Alors, tant que vous négligez la capitale dans la province, vous êtes incapable. Cela veut dire Atikanaï. Hein? Cela veut dire Atikanaï puisque débiter dans le mais slogan ya bato IDP c'est les peuples d'abord président et moi le gars était cette fois-ci les peuples d'abord mais tout comprendre qu'ils ont le les peuples d'abord hein akufa kena makamuna yi yemoko Tshisekedi wa Mulumba Etienne le père hein akufa kena makamuna yi donc kena ne bete de droit na kena na ngo auto mona aweza aventure le président qui fêté na province de Kini. Mais bon, ce qu'on a dit, bon, ce qui n'a pas pu s'arrêter, le bâtiment soit bon côté donc Pierre Ezali. Et c'est pour ça qu'on a mon ministre de la Finance. Va voyager là. Comme tu as signé ma bonne sortie, bon, c'est ministre de la Finance. Il y a maintenant président qui est ministre de la Finance. Ce qu'on va tirer, va ça en dingue. Il va coup fatoni. C'est normal. Ministre de la Finance, fatigue dans le ministère, mais il a signé. Il a voyagé dans le ministère de la Finance. Et ça a raté. Ça paye ni ça dans Makambo. Ça là, ndeko yama basonte ya. Omone lo so omone le kilo na mutu basedaka. Basedaka au 5 mois kuna wabo de charger en charge le kilo. Donc a jouer lo komoko o ya ndimaka taka na raté ko zemela zongo. Tant on simbité tika. Laisse tomber. Parce que pourquoi nous pas jeunes beaucoup robimate que non pour que vous ça président bina que non tika aux autres beaucoup ça on te pourquoi. Ah. Aucun seni ndeko na chibao. Aucun ministère de la défense ndeko na chibao. Donc akangi ba poste clé ba chibao de ba chibao so yebi sanga obimandengeni. O zaka sonda. Yebi ka sonda neza erengo bani. Kaka 12 heures zanga mbula. Donc c'est ça. Et là on a na bandeko na baza libanda. Mingi mama mboko vraiment to cha ngona mutu te. Bisa so bito cha mama mboko na mutu, hein, to krate mitu mambebele, hein.
est-ce que vous avez l'île de Konanga union sous congolais tu est-ce que vous vendez l'île ce que tu as dit francs na yo lia non na ndenge na yo oko samate na Congo pina katuki ma 0 non Fati éviter 2020 on va voter bino va voter te adversaire na ça comprendre adversaire na ça adversaire on azala qui ministre azala qui directeur de cabinet c'était qui caméra 20 ans de prison au domicile dans quelques mois vous trouvez ça normal mutu va condamné na tribunal oyo mokili mombeyebi et yo qui est moni dans peu de temps domicile sous la prison à quoi sert mais à bibi pour santé dérangée non santé dérangée au Kenya les bandes soit traitement sont na boloko c'est la bonne logique des choses mutu appelle ça liberté provisoire cela veut dire abimi ba million ya yibaki wana ekiwa voilà donc à ça li vol mo bengi vol intelligent ça le ko la ngai na yo nga leader kolo masolo nga leader kolo masolo na signe yo bimisi voilà puisque caméra ba kanga na preuve ti siko natuno question comme le point wana ba dit que non peut-être tamé pour santé déranger que na prison que tout le monde ba mort bo ba presque ba malade ba ça pourquoi bimate kala o ya politique la folie ndeko libolo ce que na visite na bolo o que na visite na bolo obi pavillon 7 pavillon 7 eza pavillon tant moto beli o perdre kilo au long na pavillon faut que na pavillon 7 est-ce que va mettre poto ba biloko donc quoi rouge tin na rapport au récupérer santé et c'est plusieurs causes ba médecin so beli o bimi ko traitement zongi c'est tout alors congolais nyon so kongola misu to voter bi vota votaté bako sabiso pona loso te poisson te t-shirt te to voter pe anamo avec conscience ce que le gars a été ils a été en tout cas on a clôturé la mention dans nango dossier na nzambe ndenge a commis sur les derniers jours et années donc aussi presque 366 jours voilà alors que les bons dieux soient loués sa grâce nous suffit vraiment donc nzamba zolokum congolais ce skozali ibana mboka kumisa nzambe longola makambo mboka na mutu puisque ça ne va pas ça marche pas il y a que des fiascos ça marche pas donc congolais nyonso fongola misu ça marche pas donc tant bis fiasco zéro boiti tu vas peuple congolais tu vas tu sais que doit mulumba le père alobaka le peuple d'abord et puis état de droit akufia ke na on a ça mabeli on a tiré la futilité de ça la banyo ko la biso. Merci Ndeko. Merci. Ndeko boni. Kimeza ndeko na pepe la mbete. Wasweka ma ngele sweka ni kuwa. Aux artistes. Mais qu'est-ce qu'on va laisser fondre? Comment d'attente? On est laxi. On a comme on a muta bon maman donc sweka ma laxi muta ko bon maman na Kikongo. Voilà. Alors tout yeba bonne fête d'abord meilleur vœu. Oh mais au tumbolinga. Et là on peut se passer na mutema, on peut se meilleur vœu donc meilleur vœu dans bon côté. On peut se passer na mutema. Vous a monté ni Exacté, ce que exacté. Yo mono bana ba fête yo za mbongo. Fête kitoko boye texera bien. Fête pe kitoko. Oyo. Na leo pour le ville la soki papa outi na compagnie ko jwa biloko, faut sentir que na voisin on se retrouver que papa songo pa kala outi jwa biloko. Non, mais on dit que market on dit que market au Cameroun on combien de personnes. Sur le market, il y a moi des sosos, market dans le sous moi 300 comme bapé si yo. Tata moi c'est routine na bana air nini côté à famille pe à moi c'est côté na bana air nini côté à famille côté na bana air. C'est quoi? Tout exact. Exact. Le landika kombo na. Télé dans ma bête. Télé dans otenga ma. Télé otenga 20 mètres ngam. Voilà. Au salarié. Oui. À part artiste, il faut faire le boulot. Il faut s'engager dans un métier. On a sali menuiserie.
la salle à bénisterie. Donc toi ça la quitte à Louis XIV dessin on a la salle en très bien. À part oh ya. Mais ko payer ga celui avant ko payer pas ya mutu. Mutu ko bingo ko fa ta na moyette. Hein? Si on bon exactement bingo ko pini. Alors au lo bali nous sommes so c'est les habientés à tel moment. Tout si maté. Ya. Yebisangai tout ça là ensemble tout ça la ironité. Bonne fête à Kaleta Rabo. Mutum so koloba pour mon am tata opinion na ye. Voilà. Mais conscience ils ont interpellé biso que makambo e marché te. Pour le que conscience c'est ça. To ça sembla. Eza le roi muto na matanga. O na ma miso ebelo ko diete. Muto na kunda na miso na. Voilà. Kwa kunda na mbongo. Eza peka le roi na fête boye. Ma voisin va celle-ci fait yo tout mi ata pondu tina poka kwa kulu ko ozobeta makono maboko ye peuple so ba tielo pondu pama apo que ton quelque part. Eza makambo to mona. Vérité ngona waza na mato ya koyoka yoki alors nini ko bakisa nini na ko bakisa ke omoni nzamba sala ngulu oyo na ko simba te simba oyo na professeur na bien que professeur ata professeur a enseigner conscience ya bato nzambe mtayebi nyoso lelo vite au dalango lelo même suite au dalango lobité bon za mokili ndenge zotambola Zamba Salangolo. Merci. Voilà. Bonjour papa. Bonjour messieurs. Comment on a comment on a kandi? Ils sont tous à tout l'obéla. Ouais. Tout y est pas tous en a période il y a ma fête les arts pour les canons. Ouais, normalement fête les canons on est les gars chaque jour. Bah biso qui au lugarate au niveau où on a difficulté nango même si bah difficulté zali mais ce que lukara yo au monde difficulté ngo te fête les canons ils en a baipé ba sepela ils en a baipé ba zoka mawa ils appellent la baiba olela po ba fêter bien te mais tinga nazo mona nge fête les canons bien pour chaque jour nazo la cananga normal ça là nazo artiste c'est à tout le monde na couleur ouais na ye kotan de konanga zawa so mais que vous expliquer biso par rapport à décembre ndenge leki ndenge yebe ba décembre ndenge na décembre c'est bon te ceux qui tobani pena ko comparer décembre ndenge leki elaka na part nga na ko loba kete leka mabe mais ndeko musu pe ceux décembre ndenge leki mabe décembre loba ke leki lepe bien c'est que pour nga e kene nango bien pour nga décembre oyo mais toko marché ba moté difficulté ezali par rapport à la bonne année au Tikoleka, moi difficulté zali, moyen financier, moi belé, attends que quitter si bilo Rolia, moi l'osso quitter, moi soso quitter, moi sangue quitter, mais difficulté zali quand même. Difficulté cause à la par rapport à moyen financier. Mbongo pena et aussi circuler. Et c'est difficile pour mon moto, on a facilité à vous mbongo. So ça la raté, il y a une difficulté belé, mais ma difficulté zali. Si on est par rapport à biloko ba kitisi est-ce que mbongo ça ya on a biso ke ba kitisi na mo biloko na bande ko na biloko ne sufuru chaka deka kote mustokolo ba ke ba kitisi biloko mbongo ezate mais mutu musu ba kitisi biloko azali na mbongo mais la majorité nde bazo lela ke mbongo ezate minorité nde bazo vivre na bazana bango bien biloko nde ba kitisi biloko ba osoma na facilité. Alors circulation est comme l'habitude tetara ko tokata esengo na 23h juste. Est-ce que vous comparez avec des bonnes années? Rien, mais c'est pas les circulations à partir de 22h, tout le monde a dit qu'il l'État a mettre il sous-sol, a mettre nango. Ninga solo beda ke 23h to kata. Mais si biso to vivre na kini boye pour nanga ko na sepe nanga nango. Pour zo mona ke criminalité est diminué, moyibi est diminué. Kuluna est diminué. Pour 23e mois, on a fait un anda. 23e mois, on a fait un anda. C'est pour ça qu'il Kuluna est. Et pour nous, c'est pas un mais pas personne moins chance qu'il y a une bonne auto fêté pour nous fêter à Israël. Message ni repose ça na message na repose ça jeune lokola ngai. Message est clair. Na vie ko lingaraté ko dépend na mutu.
olingaka te ozala jeune moko vanda kobeta masolo ya politique na coin yango wana olelaka aire nyonso ke mboka eza bien te mboka ezo avance te mais so oza moto obimaka na otyaka olukaka na yo omona mpe badifficulté yango te ata komona yango omonanga 100% te mais so oza moto ovandaka na coin obetaka masolo ya politique obetaka masolo ya bato obeta noko wana alekaki akutaki mikili ekomi koanvie yo ndenge alataki noko wana sava noko wana sava ebele ekotinda oyo okoma kuluna otinda oyo okoma criminel pamba nga na kopesa conseil na manoko place yo ovandi sala cope oyo osalaka moni cope osalaka ozopesa yango valeur ndenge yo oteli mboye onda oleka na yo comme eza boulot na yo onima otelema ti so obeti ba aire oteli banda la journée ti tokomi na aire oyo tobeti ba aire wana opesa combien d'heure mais oza otelema mpo ani eza cope na yo oteteni cope na mpo lobe ozwa gagne pain soki bapesi bana pale bazwa lipa c'est konéglige cope na yo te soki ozalaka maçon c'est concentré ki maçonnerie na yo e osunga yo koanviaka via moninga ti po so via moninga osuka soko ke osimba kisi obe yo koma noko moto noko babenga nini lifwendende oza distrait quoi yo beta sola politique obeta faci alors faci abungisa famille na ye faci abungisa masa na ye yo oza masa faci te oza nini na cousin moko asala ata politique wata na noko moko te aza na cabinet ministère aza te soki oyebisa ngai yo obetaka enviaka kaka mama politique okomaka na mokolo nini ndeko tika ndeko faci abeta lisolo ya politique mpo olia mbongo ya politique bonga na olia nga mbongo ya politique na beta lisolo ya politique onga na muta Fayulu nga na muta Félix Fayulu soka azwi koyeba oluba ufinga peka Fayulu ngo Félix ilo bato biso beta mabongo singa na ngolo ba clair na vota Félix est-ce funga na Félix ayo tikela ngamo na ndao ke te po vota nga zo mbongo te ngai mama politique to tshangwa côté sala cope yo sala yango tchakola merci Mbote papa na voilà comment on a Cédric Tamba c'est tout ça tout le de la tout est bakaka période ya ba fête ezo le gané bon ba fête ezo le kanongo bien bon par rapport à moto azana moloko na ye malgré ba difficulté ezana mboka moi ba souffrance moi ba mine mais fête ezo le kanongo quand même na ndenge nzambe nga somela biso na moto azana ngo oya moto azana ngo yango pa zo fête osoki tolo baki ya passe eza tokolo baki passe eza même si mutu mosusu azali na passe te donc ezolekango na ngolo nzambe malgré badifficulté mboka bato mosusu azwi te eza mpe manque mpe peut-être ya misala mpe na mboka donc voilà par rapport ya yo moko ozomona ndenge na yo moko omona yango koma bon na par rapport na nga na vie na nga bon donc mpo na ngai fête ezala ezoleka par rapport nde bafete eleka mwa difficulté ezala difficulté eza par rapport ya circulation mbongo pene eza te eza na bato mosusu bazwi te bon tozokaka ke biloko bon toyoki son na mpe tokote bamarché te mais toyoki son ke soso ekiti poso ekiti bon toyebi mpena te bon non mpe toki mpena bamarché te mais tozoyoka par rapport ya bato bazokende kuna toba gouvernement anetaki fete basusu na balisi est-ce que ozokoana bo toyoka tu tomoni te mais oyo biso toyebi kaka ke babiloko mosusu toyoka baoteka na temps biso toyebaka ke soki gouvernement asali makambo malama promete bato mais faut motu toutefois vivre bien motu toutefois alia bien motu to akosepela mais ndenge nini tozolaki bato mosusu bakosepela bato mosusu bakolela c'est que makambo eza mwa loyenge donc ndenge toza neti nga naza contre maître naza moto ya construction voilà donc bon bamarché tokoki kolobaki bon toswaka mais ya minene ti ya minene mpena nano ye te mpo lelo na mboka na biso koma nango marché kozala ya moto apréféré atya ndeko na ye moto akopréféré atya ndeko na ye yo kosala devis omona susu ndeko na ye na devis apréféré ndeko nanga aseli ya se nazwaka ndeko nanga mais par rapport nga nasali par rapport ya matériel oyo naosalela jamais nakosala eloko moko ezala kozanga fo meleka parce que soki nasali eloko oyo na exemple ezangi to libende ezangi to sima ezangi nabimi déjà faux technicien donc ça par rapport à ça mboka na biso bon tomo ovivre motu na motu donc comment lokola ma tribalisme fome ko tunavivre nazwaka ndeko nanga mais jamais nakozwa motu moko boyeke nakobongisa motu donc mboka na biso loko tosala difficulté motu nyonso azwa koenrichir na ye moko vomi libota na ye lia ke population fome souffrir donc eloko eza difficulté ya mboka na biso mais toyebi ke na période ya bafete boneki badécembre bakope yaka force tobino bafangisa maboko bon kama ndenge olobi ke no cette fois-ci bon mpo na ngai na décembre kope yaki mpo na nga mpo na vi nanga kope yaki bon toyebi te par rapport mpe bon bamarché yaka soki bato baa na mbongo
Ce qui nous a bon, sentir que oui, marché zoyo, vous avez un corps, vous avez un corps, vous avez un corps, vous sentir que moka équilibre ezali. Mais par rapport au pénal, nous pouvons pénalité. Alors, message à ce que vous avez, vous faites ça, bon, message, on a fait ça, souka. Tout ça, courage. Total, la mamboka. Et pour ceux qui ont le bon, la mamboka, je peux que pousse à nos rêver. Tout ça, courage, tout le monde, oh, ça, la cana, oh, yam, il va combattre les yango, il va compter à la gare, que ça la bande. Compter à la gare, on a joué à moi 50. Moi 10 na boaki, la seule moi besoin, moi, Mike. Donc, courage, nous avons fait ça, tout ça, oh, yamuki, aux autres, il va combattre là, tout la mamboka. Nous avons battu la bicho. To pesa pe kama kontambo ka pe chance asunga biso ona za na ya mwana mwana. Merci. OK, na sepe le vent. Voilà. Mbote ndeko. Ah, mbote papa. Kombo nani? Double Dieu Moulala. Nani? Dieu Moulala. Dieu Moulala. Alors biso to za chaîne to lobela vie, to za sur YouTube. Bido tout na kaka to ye baba feti wezo le caméra. Bo ba feti so pona ngai. Crise eza makasi na mboka bafete eleka bien te bato baosouffrir makasi bato baosouffrir misala eza te basalaire ya malonga bafutaka biso eza te bafonctionnaire ya leta baofuta bango te donc biloko eza cher fufu cher masangu cher makala cher donc tovivre kaka na ngolo ya nzambe mais sans quoi fête pas fête il est bien. Alors c'est-à-dire le gouvernement facilité peuple qui n'a pas fait. Bon, ba maram kemike eza nango. Mais ceux qui ont un job te au sandé. Parce que mutu nyoso azwara mbongo te. O mono. Siko salama. Nga na job te. Mais naza vétérinaire mais na musala te. Donc, est-ce que vous vendez à tout le monde au Sana? Nena Vandia. Nena Vandia, naza gérant na auberge Magana. Sala na mais il faut en ouais, il faut parce que bana pe ba chike ba ma passe merdier merod ba otanga bakota ça bana bon na bana misatu bébé Medi, bébé Merod na bébé Alex. Bah chicken na bango pour nga ça va, mais pour na batu misusu en tout cas moi pas ces amakasi. Ce que bilo na circulation bilo bezamé. Fait ya ba bilo bezamé. Pardon? Circulation bezamé na ba fit dozo mo na te. Ouais, circulation zela nango à tout moment. Circulation zali bilo beza okita tout moment. Bon. Bilo ekiti nango, bilo ekiti. Bilo ekiti mais mutinyo sazaka la mbongo te osomba. Misusu ekiti mfe ekiti nango te. Message ni ngopesa na bato ba Hollande. Bon, bato ba Hollande ngai na pesi bango ka message que malgré sa mboka oyo misala ezate mais il faut to bunda. To bunda. Tovanda na bapale te tosamwa bakikulu na te tobunda bitumba makofi te toluka nde misala po tosala parce que avenir na yo moko moto olukango tobundaka. Merci Père Dou. Directeur service a sorti bino ndenge nalobaki tosonde biloko nyonso ya bozolanda oya nyongo oyo aza na besoin ya nyongo onga na lingaka nga banyongo na futaka nanga na retard yaka j'ai service azwaka bango na ville ya reine j'ai service azali France mobima na ville ya reine okela luka Jojo Panda numéro na ye ezali 07 81 21 87 96. Allô, GFT Service, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, c'est bien GFT Service. Ah,
Puis surtout dans le départ, il y a Angola, le 25, il y a mois de mai, Oyo, là le 10 mai. Numéro ya Foy 09 52 96 16 79. Ozolanda Bobenga. Oya achète solo. Vous comprenez? Donc na Lyon vous ne pas José Kalonji Badibanga. Écrit na bango yango na C, numéro na bango yango na C. Bon qui n'est pas na bango na Lyon. So vous allez peser Bobenga. Bobengi José Kalonji Badibanga. La fille, beaucoup de la maman, Azari Viviane. Azari Viviane. Italie Mobimba. Bata Naples, Bata Milan. Beaucoup de la Bobenga maman, Azari Viviane. Numéro na binu yango na eza kolega na C. Oyo bokomona le numéro maman Azari Viviane. Bobanga te agence Oyo. Kudi ya mbote. Si c'est JNT service, nous avons la promotion et la carton. Nous travaillons dans 5 dimensions et la carton. Dimension et nous avons un carton, il y a 60 x 40 x 30, biso ils ont 50 €. Sauf que pour la concurrence, biso ils ont 60-65 €. Mais par contre, quand on a bango, ils ont suka awa. Il y a biso et bandi awa et eti awa. Il y a bango et suki awa. Donc voilà la promotion, il y a un carton à biso yangoana. Et deuxième dimension, nous avons un carton, il y a 70 x 41 x 32. Ils ont 100 € pour l'île de France. Et pour la province, ils ont 130 €. Et en ce moment, il y a la promotion, nous avons 10 € dans le carton. Et troisième dimension, il y a le carton, il y a 70 x 50 x 50. Ils ont 150 €. Et pas les conquérants, ils ont 160 €, mais ils ont la même dimension. Nous avons un carton, ils ont miné. Et celui qui est dans la 4e dimension, nous avons un carton, il y a 80 x 50 x 50. Ils ont 250 €. Et là, en promotion, vraiment, on a reçu un carton à 220 €. Carton, il y a 80 x 50 x 50. Ils en ont 250 € payés dans Bisso. Et pas les concurrents, ils en ont 270 €. Les autres, ils font ça à 290 €. Mais Bisso, pour la population en Moka, tout ça, les promotions, et bani awa dans le mois de mai, tu en septembre, promotion, carton et qui tient à 220 €. Et tout ça, carton mounene. Carton mounene, on a 100 x 50 x 50. Bandeko on a 350 €. Mais Bisso dans la promotion et qui tient à 300 €. On a pour la Île-de-France. Donc qui tient à 300 €. Et ce qui peut arriver qu'on tindi 4 cartons, 5 cartons dans la moko, on va ça là où ils sont pris. Et en même temps, on a sur un carton moko à 50 € pour être gratuit. Donc JNT service et Yewana pour nous repérer une solution. JNT service, tout ça va enlèvement de porte à porte. Ce qu'on bengi biso, tu es besoin, tu es petit carton, tu as kaka à compte il y a 10 €. Nous ne vendons pas de carton, tu as kaka carton tu payes sur carton, tu as compte il y a 10 €. Tant que vous rechargez colis, au bengi biso tu reçois colis, tant que tu as, au si les restes, tu déduis 10 €. Par exemple, ceux qui te font ça au carton à 50 €, tu as un compte il y a 10 €. Tant que tu as colis, on peut faire ça à 40 €, y compris 10 € pour ce qui sont dans le compte il y a carton. Eh mamé, agence le yenge, agence achale.